Tant à quoi tu pouvoir présenter 100 jours. 100 jours à bimisa 6 points. Na 6 points na aya ebisa biso point ni simba. Mutuba linga peuple. Ta lelo en Afrique du Sud batu ba bimi pour ba vaccin pesa mate. Président ya Madagascar bina longwe na organisation na bino ya santé pour ndeni botindela batu ba vaccin. C'est ça bina longwe te nazali. Ko vaccin on tinga na condition ni ko ba bato ba limbo. Kasi bazo tinda ba oya ko vacciner bana batu a classe. Sans accord ya ba parents na ba oh bango beaucoup tu na poto ba vacciner no ba mibanje eza kope ya koboma ba congolais mundele a pensé toujours en Afrique l'Afrique sans les Africains quand à côté pouvoir présenter biso 100 jours à bimisa 6 points na 6 points na aya ebisa biso point ni simba papa so de mutwana et délai nango za combien d'années congolais problème les alliés au CP la caméra y batté année combien bâti lieu pour na so de moutons wana ndeko na l'étranger wana babet au sala nécropole bengi ba onoki bisi kabila to boma ba tout ça ba cimetière gratuit na nécropole pour milimo na ba to kanga ba onkoto aussi mukenzi so azaki na nécropole te na venger taka bato bakufa mukie avant indépendance to bakoma na 1959 ba venger mais biso bato wana ba ko venger te pona nini parce que baza nécropole siko sili wana te bakoma créer ba cimetière privé na mboka nini na monde ba cimetière privé les ka ba cimetière à l'état na kitoko Demel TV original Dembanza London TV original tous s'abonner massivement na Demel TV original Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV original umela Ouais, merci toujours notre très cher abonné Nyosoba Oyo Baza toujours liboso ba poste télévision na bino ozo landa émission 100% vérité au de la toujours bo solo ezara toujours actualité au de la rabino prince ngai vraiment na bito bo message na nga déjà mais mingi to singa na ba o baza na ba abonné na biso te bo s'abonner massivement parce que 100% vérité et ambela rabino toujours ba o toujours panzara vérité pe o ba lobela ka actualité de l'heure ndenge toujours marambele kaka to mo mo nomination premier ministre Tsiko gouvernement tozo zelaka ka ezo bimate pe ba vaccin oyo utikoya awa est-ce que bana mboka ba robo yango parce que eza déjà na bato belé azo telemela yango ke vaccin wana ko simba ma ko zoma na nzoto na bango te soit e ko ma guerre civile naza bon na trésor king to meka kosola na ye par rapport à l'actualité politique na biki na ba parler tant mo bolobi déjà trésor king au CP déjà pour y a penser la vérité Pedro Lobela Martin Fayulu auto mona bongo azo continuer toujours ko pesa o ils a bon mécanicien ba idée na ye par rapport au yé azana posa nango et salama pour na mboka Congo peut me grosso mamba est si le bande ngam soso kufa kaka toujours sur na mboka king mbote yenge matondo yingeta losako na bakwa Congo nyonso bana mama Congo bakolo Congo ponga na solo na bakolo Congo yo benga trésor king po ye benga na kombo ba impérialiste na dalsu na bakombo ba impérialiste te na zonga na bakombo ya mboka na nga trésor qui veut dire bomengo king qui veut dire mokonzi bakombo benga bomengo mokonzi munku wa Congo donc munku wa Congo et puis munku wa Congo la isini mukolo Congo donc bakolo Congo nyonso na pesi bino mbote to solo masolo ya Congo so moto akolanda biso pembeni aza kolo Congo te bimisa et libanda yebisa so mission esile bongo kota po tozalaka na posa ba vie ya bakolo Congo o muteme esale passe ce kaza kolo Congo te parce que nous avons des Congolais nous avons des Tshisekélais nous avons des Kabundulais nous avons des Fayulais nous avons des Ngwandalais nous avons des Nini mais nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais, Toko Tambala Moko, Toko Chumuna vaccin est commis awa, ça pena bana beli bana mboke beli bazo linga yangote. Trésor king étant que résistant. Ozolo bani pour na vaccin wana. Soit a vini nous repesa pour na vaccin wana. Et ça ya bien exacte que ne bazo bazolo bake so do zuango e ko boy tsabiso te kanga biso comme ça soit stérile. Mais quand est coupé sa vie ndeko to naza sur naza qui premier résistant ou abimaka pendant confinement liboso oyo assassin Gentini Ngobila l'assassin de Yumbi tanga sali confinement liboso na bimaka tona ka makambo ya vaccin na ebisaka batu bazwa vaccin te
Maintenant, le bien assassin Gentini Ngobila, de toute façon, King. Ça 100% azana dossier, azana dossier. Tant Mais na dossier, lo on a dit, bolinga te to zongisa. Bolinga te to explique clair que dossier on est là, t'as été exemple te dossier ya n'a été. expliquer que na justice, basamba na justice, ba expliquer na télévision te. Soto ke na justice abimi coupable te nde to longoli kombwana. Tozwi makambo matali vaccin. Ndeko na ngai eza pasi pe mawa soki bato bako comprendre ba projet ya ba impérialiste te. Na salela ki bato ya UDPS mo ba message na obi tout le monde a battu UDPS liboso bango tout bazwa ba vaccin, ça sera une façon ya la ki Fati et béton Fati apesi ni ba liembongo na bango parce que vaccin eza accompagné na mbongo. Ba liembongo biso nde ba cobaye na bango ya ko faire vacciner. Or, avant ba vaccin ne ya na mboka Congo, esengela anini. Corona e bandi ko boma batu. Congo ameki ko bundisa ngo akoki te. Akomi na suka ndako ki osenga aide libanda. Banda corona e ya na Congo na to mona te ke ba bundisa ngo. Par contre, ba sepela nango po abalia ba mbongo. Ata muto za corona te ba kosio ki oza na corona po ba mbongo wana balia. Bomona ke ministre na bino ya santé. Mais ça me sonne suppose à mon Congo. Te na reconnaîtra gouvernement mon côté na temps occupation au président mon côté na temps occupation au. Baza kolo Congo. Hein? To beta masolo ya Congo. Makambo na banzolo ba lelo te tozongela yango lisute. Félix Tshisekedi est le président du Congo et non président des Congolais. Nga siko naza Congolais. Yaza président ya Congo. Yango komona ko zo ba décision na mayematali Congo. Il y a une grande différence koza président ya Congo na koza président ba Congolais. Président ba Congolais za mutu oyo vie ya ba Congolais za préoccupation ne ya chaque jour. Ba Congolais ba ko kufa na est mboka Congo apesi message à condoléances. Yé pona la sebino kaza président ya Congo te atika ta fleur mon côté. Na est to Congolais ko kufa mais na anniversaire à moi si na zu tala ba fleur ebele abombani na sima porte. Mais ça c'est privé, il fallait pas filmer on va tindela batou. Toi botindeli batou ça sous privé te. Bolingi bon médiatiser, bolingo na bino. Toi bolingi bon médiatiser, botika biso to critiquer ngo. Yo makambo salela ke yo tango salela moi sino makambo. Et le déranger biso ça ke mboka ezana matanga. Mboka oyo na écart ya 1 mois 150 morts. Et à Moukiete, Nekara, un mois, 150 morts. Nekara, un mois, beaucoup fait 150 personnes en famille. Dans si rata microbe aussi mbaté. Ce que qui président congolais, tu as perdu 150 Congolais. Abimi atate alobakeno, chers compatriotes congolais, bolimbisang bo mes condoléances abino bo kangote. Ba enlever bano bakendo sa be examen d'état bo kangote. Mais jour anniversaire à moi sine à la gisi que moi la femme d'abord, c'est pas le Congo d'abord. La femme d'abord, a sali o bando pesa moi sine plaisir pour la gisi que c'est le président des Congolais et de sa femme. Et le président du Congo et de sa femme et non le président des Congolais. Un patriote, c'est celui qui a l'amour de sa patrie. C'est l'amour de la patrie. Et on ne peut pas avoir l'amour de la patrie, ceux qui n'ont oyebi peuple na ote. Il faut ba kolinga peuple no pas patrie no eza constitué na peuple na yo. Mutu wa linga peuple. Ta lelo en Afrique du Sud batu ba bimi pour ba vaccin pesa maté. Président ya Madagascar obina longwe na organisation na bino ya santé pour ndeni botindela batu ba vaccin. Mais Félix obina longwe te nazali. Le vaccin on yotinga na condition nini? Tozo ka batu bazo ba liembo. Kasi bazo tinda mbongo batindi mbo batindi bino ba vaccin to Félix apesa ki na batu ko vacciner nombre bato ba vacciner. Déjà na quartier 3 on nous a appelé, on était là. Ba oya ko vacciner bana batu à classe. Sans accord ya ba parents na ba oh bango mo kutu na poto ba vacciner no ba mibanje bango koto ba banda na bana bato mike ti likolo vaccin wana eza kope ya koboma ba congolais. Mundele a pensé toujours en Afrique l'Afrique sans les Africains. Pour l'Afrique ça ma sans les Africains yango mona ba ya na ba vaccin soko zongi hôtel ya un vaccin Johnson & Johnson oh ba pesa bande kona est ti lelo za ba percussion nango. Surtout le vaccin à Johnson & Johnson,
Il y a plusieurs vaccins, même sida. Si on a dit histoire à sida, au monde, il y a qui a nini na vaccin. Oh, bah, boya qui a ça vaccin à polio. Oh, bah, boya qui a ça en Amérique, bah, qui a ça en Afrique. Et on a aussi des ala répondu. Bits na bango, tout le monde a bah, tonga mangouel, bah, tonga ya report au bota. Bah, y'a libiso non nous. Une planification familiale. Bon, on a battu beaucoup yoga maté ya mozongi. Papa qui ndo yoga maté ya zala bana combien 12. Eh, Congolais on tiko bota te ba yeli biso batonga. Moi ça j'ai 2 fois 3 fois 4 fois tonga na comme na problème à ma bota. Le même tonga na yipozo telemelango. Nga pété melelo nyonso za mundele parce que pour papa na biso ba kabol ba sala ke biso to bota mana be espace bazo batonga te. Ndeko. Comment te belé et ça problème te. Et ça des points africains a bungisi notion ba que même na Bible na bino botanga ba nzamba loba na ko pambola mabele na bibwele na yo. Congolais so zongi fi culture a kolona. Akoko bota ta 30 bana oboko la ba na olona. Ba koko na biso bando oboko la biso na olona. Ba longoli biso culture a olong na bateli biso pauvreté. Ba tangisi biso na ba université siko to kozela musala pa mundele. Mundele ya na musala ya Félix o me mabino na okosa bateau de pêche. Oh nino. Non ça wa yel bino my god. Ba yela bino my god. Boyoka na ba télévision projet de chef de l'état. Ti lelo no abimate a présenter excuse ne après ça biso explication claire my god wana nani ya nango. Bayeli bino o te $100 et bakisini aujourd'hui plusieurs Congolais ba kolela mais na ba média boka ki babi na sous patronage nani ya chef de l'état. Jamais ba maigada na bakoki osala na Congo sans toutefois bazwa ba agrément na banque centrale. Donc c'est que ba konzamboka pe bazalaki na makambo ata mo konzamboka mote ayoko ebisa ba Congolais mbongo na bango ekie wapi. Pour mon mboka ya Besco banda mutu ya l'état tina se Besco na Besco. Oui, nous sommes dans un pays des escrocs. King, il y a un projet chef de l'État, tout le monde a un projet à Transcois, tout le monde a un projet il y a un morceau de mouton. Transcoisa ndeko Félix Chilombo te pardon, tu vas ko sabatu. Transcoisa badi banga mutatika projet wana depuis azara premier ministre. Ba projet biloko Félix Tshisekedi de Sengela betela tolo pour azara ki na plan ya gouvernement et ya gouvernance te azara na nini mote na projet mote tant à côté pouvoir présenter biso 100 jours 100 jours à bimisa 6 points na 6 points na ayo ebisa biso point nini simba Passage de mouton wana passage de mouton na délai nango za combien d'années Congolais problème les alliés au CP la mais oyeba te année combien batikeli yo pona so de mouton wana ndeko na ngai délai nango za ya combien d'années obeta maboko ne loko za ba pesa biso délai à so de mutwana pour ce de mutwana soko kenda ko monende ba otonga ngo ba bande o ete taka ba pekisa ki memba mituka o ba bemba poids lourd sa nini ele kalikolo kaka na projet 100 jours yango memi 66 millions ya ba congolais avec le procès Kamere ba tuto ba kanga ba na ba Kamere ba bima oki ba to INC ba osenga pe Kamera sani abima mbongo ba congolais zongite aba yeli bino projet gratuité de l'enseignement. Comédie. Gratuité de l'enseignement, ça m'a bêté. Et c'est loco ba prévoyait qu'il y a une constitution. Mais essengela qui est ça la mapona et simba et non et ça la mapona et détruire l'éducation yabana ya Congo. S'il vous plaît. Totel mais la gratuité. Mais totel mais la façon on va sali gratuité. Bisote. Bonzongisa tangu bandeko lobela makambu ya gratuité en Assemblée nationale. Qu'est-ce que Eliezer Tambo avait dit? Ah ben gratuité ko simbate. 2 mois avant rentrée scolaire bobi gratuité. Est-ce que besoin qui ba mesure et que ça que gratuité ngwe simba? C'est tout ce qu'on a que mon mboka Willy Bakonga charge wana. Willy Bakonga batuté c'est Félix Tshisekedi azosa makambu na précipitation ayena nini na pouvoir à précipitation faire tout na gratuité de l'enseignement de bomi éducation à bana biso. So lingi na otinde lo vidéo mwana mobo asali examen nini à 6e année abi ba réponse nyonso de ba pesa e biso ngo kutu batekela e biso ngo kutu na classe biso ataku tangu na biso ngo éducation kufa kese kufa le roi ya bana lelo zwa micro na oto bana na basala examen d'état na kenda na micro na bin jet d'attrape danger
Nana ko epelenga ba lettre danger batangi pe D A N G E R. Na tuni ba danger ça vers ba 4e groupe, premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont terminé par ER, finaliste. Habit danger, mais non, tout ça sérieux. Pour nous, on a éducation et baby. Mais ils ont un projet na bangonde bazon na baby éducation. Pourquoi bazon na baby éducation? Parce que baby que ceux qui doivent pour détruire un peuple, il faut d'abord commencer par détruire son éducation. Pour coloniser un peuple, tu dois d'abord changer son éducation. Le système d'éducation na ye. Yango mona to mundela yaki. Pour coloniser biso bien alobi non ba petit séminaire ba nini na sala mundele ndombe a commission esclave na ye yango lelo pe poto koma ba esclave bana bango tala lelo batu ba diriger Congo mona ka ba fils à papa biso ba linga te to zo place maintenant tangelongo Jean-Pierre Bembazana fils à papa Moïse Katumbi azana fils à papa Sama Nabino au premier ministre na fils à papa Félix Tshisekedi fils à papa nani lisusu presque bango to Olivier Kamita tout ça fils à papa ça yoka mabe yo yebi to fanda na ba veni ba fils à papa ba comportement la boza randeni so za na ba zoba na veni za rande ba fils à papa na ebité to fanda na ba veni to kola pe na ba ninga ba zoba na ba veni ba za banana ba fils à papa yo mo vomo fandi obi banu papa ba baza mbongo te banu magamba osala yango mona siko les arabes na sauté quand même je parle de fils à papa na famille ba musu baza ba fils à papa te omona papa osabo ya kebo mais la plupart ba fils à papa yo ba ko linga bazwa biso na mboumbu ya ki fils à papa ba ke ko tangisa bana bango na poto éducation Congo sa nini ekufa tango éducation Congo ekufa bana bango tout ba politicien na ba ye yango mona ba wera pe ba comprendre crop ana ba habiter biso pe crop ana to kotsa bana comme crop to komi na crop ya kotangisa bana poto na osala cimetière taka frère Patrice a continue crop à cimetière frère Patrice oui à ça cimetière ne kota mintedi so ke kuna beta nino mokolo yasuka mokolo yasomo mokolo ya suka. Son frère Patrice a sali cimetière. Kope komi ya cimetière. Pourquoi kope cimetière? Pour baby ke ndeko la bino bakufa, il faut bazwa milimo na bango pour bazonga lisute. Yango mona kimbuta zwa ki ba étranger wano ba beto sala nécropole bengi ba onoki. Bisi kabila to boma ba to pesa ba cimetière gratuit na nécropole. Pour milimo na ba to kanga ba onkoto. Rosimu kenzi so azaki na nécropole te me venger. Taka bato ba kufa muke avant indépendance to ba koma na 1959 ba vengeant mais biso bato wana ba ko venger te pona nini parce que baza nécropole siko sili wana te ba komo créer ba cimetière privé na mboka nini na monde ba cimetière privé le ka ba cimetière à l'état na kitoko kana Congo po mona ke toza na l'état te toza na ola kiso ba biloko européen so passe na mboko Congo ofanda lisute mais ça te que notre ofanda isu na Congo te mais photo telema to longola bato na la kiso éducation na la kiso vaccination babi ozana droit ya environnement moko o eza propre tala environnement est que bazo soena ngo kitsa sabo peto Gentini Ngobila akena sayo kuna esiko fulu ti le longwa te babi fulo bo mona so bozongi eza lisute eza to eza te les malembe malembe te problème na bino eza nini vous êtes trop chrétien au moins peuple pour tout comme un niveau qu'on revendique faut longwa ba chrétien toza peuple nini peuple oyo la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de Dieu ça va to kende yango comme on peuple congolais toute promesse a ça nini ayoka habito pe Satan peuple la foi peuple mort croyant. En fait, tout le monde a un niveau de croyance, tout le monde a un niveau de foi, tout le monde a la concrétisation des choses. Il faut que les choses marchent. C'est ce que nous devons demander. Tout le monde a un niveau de christianisme, mais ça, on a ça. Mais là, on peut s'en aller l'église autour. Toute autorité vient de Dieu. Parlons-nous de l'église, on contre l'église. Nous avons le 6 avril. Tout va changer. Même Ndeko Félix Tshilombo va prendre des décisions. Merci.
Il faut que la réalisation à Bilaka. Baby si Congo na biso. Mais King baby si Congo na biso. Tout me corse la maman recensement, élection, kalaté on a des. Faut sur lango parce que ça les actualité de l'ère. Actualité de l'ère on sur la politique na biso élection na biso 2023. Ah wa bata 5 ans d'avoir monté les mélango. Quand on moi na mboka fayulu ani pe ko sangana baninga taningo za rayi mo. To suka ceux qui tozali sangate élection to salonde. Déjà mona likala moto ki ofanda lisanga sika mona mabanga suka likala moto anezani ekufa mais so likala moto ki ofanda lisanga sika mona ba makala ata baza moto te ba osani to espérer ba kopela non likala ya oeza moto soki efandi na kati ya ba makala oeza na moto te epesa ngo nini moto mais soki efandi na kati ya mabanga bomona bino pasi te likala anesa nini ekufa. Nengiolo baba fanda na mutu nyoso te il faut ko fanda na mutu oazo kabola vision na yo na yana na makambo senko na banana na makambo bande kwa lamuka nazaka contre proposition ya sortie de crise na ebisa ba bandaka so bandeko bozongisi ba video na ngana ba eloko bolinga bo pesa ba occupant rwandais Beki na Félix Beki sa proposition sortie de crise parce que lelo yo bobi 18 mois Félix est président de la République. Ah mais ma bino na élection, ba réforme et institution ça pendant 18 mois. Auto ça 2000 combien? 21. Surtout combien en 2022 et tu as biso combien de mois? Bon 12 mois. Tu as quand aussi 2022 tu as biso 12 mois. Donc à côté on soit quand na bandele 2022 Félix Obi bon on a 10 000 na peu proposition il y a sorti de crise. A poussé d'ailleurs 18 mois. Pour bilo d'abord le ya za nini na tête à pouvoir za kaka président de la République. Ce qui faillu l'obité. Tolingi li soute et sika ba koma siko ko pointer faillu lui dit doit babi au moni tolingi to sala ka makambo na proposer biso comme ça nini ko boya. Ya na baki moto ya mayela mona kana obité ke na leki kulutu faillu na mayele mais amona musika. Lelo yotanga te élection anticipée Kabila pas bimia obini. Élection anticipée loko leki la ngai na Kabila pas comme résistant. Kabila résistant. Pourquoi pas comme résistant? On résistait contre ni. Il y a une photo de la résistance patriotique ezala na résistance monétaire ezala. Kabila résistait mbongo na azwa muta yibe yango te. Vous comprenez? Or, résistance patriotique, nous résistons dans Makambo ezali patriotique. Il y a un peu de Kouloutou Fayoulou, soit proposition sortie de crise et façango, puis ça vient moi, lui, moi, ça directeur à cabinet, non, il y a un boire na piscine à Fade. À boire dans la piscine, pour tout le monde, on lui soutient l'emba vraiment. Tel l'embito, bah, tombe la ngombo, ne ko kata na tout le monde, on lui soutient. Ce qui te l'ont eu proposition à sortir de crise wana to kotisi o ezali résistance et révolution. Le Congo va changer na révolution. Aucun pays dans le monde est changeant na ba proposition. Son révolution ba ba lisu ba pesi sous proposition makambo eta l'élection. Élection lisu na 2023. C'est la prochaine élection en 2023 té? Ngana soutenir élection te na soutenara lelo libeba na yebiso makambakala kaka la mingi te kosimu kenza kufaki ko makambakala Congolais isa isu na mémoire te Congolais ko mosuka makambo te ko miakala merci boyeba zela na sisa na ke no makambo senko tunenga makambo recensement te ndeko na ngai na bandano pas Kouloutou Martin Fayulu. Il y a trop de propositions. Bah comme au Congo kana maloba non. Bah tout le roi bah Félix Tshisekedi Tshilombo bah ça bah proposer bah makambouté. Pour le monde aka que mutakota pouvoir sans projet. À côté lobby projet 100 jours bah que bimisa bilo to ça na projet 100 jours bilo à Kabila. Projet 1500 maisons à Kabila. Oh bitakuira lobango c'est ça mana tana. Bitakuira mutasala ngo. Caméra ki ozwango ka koswa. C'est même bitakuira wana le langage n'avait bien. Ah, papa, les corbeaux, les renards, les bitakuir et les Félix. Oh, Maître Félix, c'est un pouvoir, Nini. Tenez à son bec le pouvoir. Mais c'est les bitakuira. Oh, mais c'est les Félix, que vous êtes béton. Que vous ne semblez dire. Yango makambo ke na mboko. Raison King proposition à élection.
recensement na mboka oyo changer Congo na biso te. Moi je pense quand nala ki sabino ka makamba recensement changer Congo na biso te. Carte de lecteur. Ba ebisa biso muto na azwa carte ta ya na ba témoin. Ba témoin ba 5 sur 4 sur 3. So réellement ça qui na bureau o bando azwa carte et comme na sukani so yeno na mbongo ata témoin zate mbongo remplace les témoins. Comme peut les loyo, beaucoup c'est ça recensement, soit congolais patriotisme no écoute na mutute. Rwandais vraiment yabo, on de quoi Roubaix what? On de quoi Moïse Nyarugabut. On de quoi Denis Nyakwerut. On de quoi après c'est comme autant appelé comme ba congolais. Ah, autant qui peut comme ba congolais là. Ba comment ba congolais? Ba combo ya ba congolais na kati. Ba comment ba congolais? Na ibe ba combo. Non que ba congolais merci pour abino boko ma commissariat ba tout congolais besoin président na bino aloba ba Nyamulenge baza ba congolais na poto tondi maka pour bo pesa ba première identité pesa mara il faut muta ki osenga bino bo pesa ngo verbal comme yo po pesa ngo verbal au mona ndeko ya nanu abimi apesi neka mbongo maoboye donc apesi mbongo mais ça va je t'identifie aux ali congolais. Et le premier est loco, oyo fallait Kulutu, Félix, Chilombo, Asala, et l'ingakeza nini. Côté ya batu patriotisme. Au moni patriotisme so ekoti na mutu ya mutu. Mutu nyonso ekoma mabe. Ndeko, patriotisme tozongi na bobiso. Oyo yebike, yo toloba atako ko prebi Panthéon. Bazui ba grand nyoso ba kufa na Congo ba créer le bango cimetière mobwe na ndaku ba te ba ngunza wana oto benga ba panzu ale président yende basala na France ba la musi bibembe prêter serment liboso bibembe to tikeli ongambu na so makambo lobai osaleli yango te sa nini e bomio lelo congolais lokwa yebi ke no constitution yango makomi atana viola ngono yebisa bato eza pour l'intérêt ba congolais c'est to komi to zongeli patriotisme to comprendre sens ya mabele sens ya peuple pour lelo mene tinga na comprendre ke na za ngambo na ko bundela batu lelo na ko lo batenga nyata na mabele te na lala ta chaussure na bima na chaussure na matina mutu metango kufa olala kana mabelango batu na baye ba kufa bala musaba batu na batu manna to malokondo batu na kizenga mutu akosa biso livre d'or soka tikela ngo Kabila batu na Hérode ya mutu ayela biso Kabila mwana Laurent Désiré Kabila batu na baona mabele kuna makabasala tosi ça oto yebi ke Joseph Kabila mwana ya musée oto yebi yango wana boyebi bongo to yebi bongo parce que za bongo za mwana mwana abimaki ya Ibrahim Kabila lobaki ni merci boyeba raba makambo tosi ça recensement recensement pour déjà ba la kisabiso to chité kuna recensement et longola Congo oyo na problème te na landi Kulutu Gabriel Moka omoni mutambongo trop de mbongo comme ça mutu pe le kwa za problème a mutu Kulutu na biso Gabriel Moka aloba nini alobi to boya ko sala recensement na tango Kabila po ba même étranger mingi siko la kisabiso ayela biso liste ba sorti na aéroport anzila la kisabiso ba étranger ko babimi combien to babimi wapi pour le recensement et ça par contre écoute ba comme on compte na Uganda Airlines ba on compte na Rwanda Airlines plat tout c'est continuer bango batu boyozwa nationalité congolaise vrai recensement sengeli to sala eza mbata mukolo sala mena Brazzaville ebo Brazzaville akufa na kati Brazzaville ni akufa na kati mbata mukolo siko ya biso siko ezala boyo kate ezala siko boyo biso to obite to beta mutu bango ezaki yo beta ya biso siko ezani oyebi kaka ke étranger mo azaka na veni dénoncer to yena ba policier to memiye na lembe esprit ba congolais ilo wana ça lembe congolais kutazaka mutu malamu beta mutu te papa na ndeba Brazzaville ba beta biso ba kota ana ni na transco ba okena ba malembe ba teli ba pe climatiser ba yemba nzembo roga la kati na ko boma nzoto na tika mokilo ti ba komi na bit ba kei. Merci Trésor King Dromo comme ça comme la déjà étranger wana tout tozui bango atosa 50 taka ba Brazzaville balakisa biso ngo
nga papa noko na nga plutôt akenda Brazzaville na 88 opération mbata mukolo eye so 27 ans na Brazzaville babi azara boye Zaïrois ba identifier ba identifier azara na lupango ate Zaïrois azongi Zaïrois na ba basala ba 50 Zaïrois donc biso lelo yo toyebani nabi ke tout azalaka wa Sénégalais azalaka na azalaka so babi ke recensement bozwa lokota étranger ya kotike na maison communale babanga te to kozwela bango ba étranger tout to tikeli ba na maison communale pour soki élection to bakenda zo ba carte mona emusu Rwanda fandaka na matete lokwa na matete ba ebi aza Rwanda akiozwa carte na Masina bazwa bisika na te ou bien voyager que ozwela na est. Donc tout ça la recensement non biso ba congolais na patriotisme to cédé mboka na biso te oya ko boya to bise ba bima kasi kende libanda Congo to memi oyinde tina aéroport so ka boyi ka ko kende te to biso siko mabele abakoko bana ko. Merci Trésor King, merci. Na été dernier message na yo oko lancer ba congolais nyonso. Dernier message eza na mona na nga ba président Lukuta. Mais Congo comme otambo na ba Lukuta makasi. Babi sabilo Kabila kini exil aza. Bazana mboka. Ah mboka ni. Ça mabila moko na iza na Katanga iza na Lubumbashi za. Mais kasika bango balega kiake. O soka zongi. Ona na mona na nga bato Lukuta mais Lukuta we komi na minito Congolais bolongo la foi. Parce que na comprend que Congolais comment vivre quand na foi que mboko ekokende bien. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Tout le monde to senga siko to comme le roi arabe. Arabe azaka esu muta fuate. To mon a lelo changement ndeto ke liboso. Na foi yango batu ba osaka na biso. Kabila saka na biso. Na landelo mo ba ozowe Kabila abo kota na union sacrée. Ba otinda ba identifier. Na zowe Kabila na Félix Tshisekedi na fois kota na vision mninga. Zoé Kabila batu ya Tanganyika babi mbongo o Zoé Kabila osali akuna ba oyeba te ya zweli o wapi na bi o ndeni ba Kongo osala bazo baboye doye bate mbongo na zuwa pazo ngona Kongo Zoé Kabila yaka bongo mutabi ke akoti na famille ya Kabila to Kabila zoya ana RDC mutalobango ye moko ayaka pauvre. Merci Trésor King de Romela Souka déjà. Merci d'être venu en contact na Zoé Kabila eza ata to bando kamwa mbongo Félix obongisela Congo azwango wapi. Mais quand même moins qui avancement za na Tanganyika. Ah, te avancement faut mezali ayibi na ye mais o sala. Yo to sengi pe Félix akota na vision Zoé Kabila tika akota Zoé Kabila na union sacrée po union salité lo ba maman bo union salité wana salité na salité. La mère mende kuna. Lambert Mende moto na lokuta. King Drum la Souka na numéro contact na yo. 00243 82 381 18 51 na pesi bato aner na pesi bato demiable na pesi bato ya service spéciaux ba ono bazwa numéro na ngate mais ba o bazaka na numéro na ngai ezaka wana changer te tantu bobenga nga bozwa ngai o tu alingi pe ata plainte na kombo na ngai vrai kombo na ngai zaka Trésor Bukele o te plainte na wana e komela ngai. Merci Trésor King Bukele. Je crois que Bomoni mission est toujours chaud. Monsieur Tosenga toujours à la bande tout. Boye baké, à propos tout tenu, ils ont engagé invité na pesi na kombo na ngai o. Pour batate alias Trésor King, amso ko Trésor King et ça bien été. Ça vraiment plainte na kombo ya Trésor Bukele. Merci Tokutani Mbalensi. Demel TV Original. Dembanza London TV Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV Original. Dembanza London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV Original.